Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, Rita Kimanga a brisé silence. A brisé silence à faire liboma. Lobina ele bino vidéo mo we j'espère que écoute eza nano bolanda nano parce que YouTube a boosté qui ont vraiment Rita Kimanga liboma na tela bino pe vidéo. Na tela bino vidéo que non Rita Kimanga ba bia be liboma na fulu mais na expliquer na vidéo na lobaki na ndimi na ngati Rita aza liboma. Mais ana ndeko moko amataki na live. Makambo alobaki. Et makambo donc eza vraiment donc na ebisio tout ça l'attention na bato yo bayaka na réseaux sociaux pour baya kolobaki soi-disant bayebi motu tele. Pour modèle garçon ana lobe makambo na certitude na ebi Rita aza petite sœur nanga tokoli ana poto Rita papa na muta bengisa na poto d'ailleurs kutiza na garçon moko boye ye garçon wana tokoyeba soka tia na kisi bozela na lukela bino voice angona tia au mois parti boyo kaka mwa ndambo po Rita Kimanga a brisé penza silence a lobby penza na obozo mona na muta filma qui obo ba écrit obozo mona botika nga tranquille bozo partager vidéo trop pour vous informer c'est moi les caméramans kutu soki boye ebité Rita landana no makambo ba lobi obeli liboma opesi matière toyebi osepeli na yo makolongulu na zelo ezali makasi te kitoko tout Rita beli liboma te Rita yebi mamba salaki Rita salaki na ye vidéo na ye ati et puis aza na makambo oloba mais ngena te na tia nga ngoni sote je vais pas mettre tout ndeko soi-disant grand frère ne soki nani il faut ça la très attention réseaux sociaux comme na mamba lokuta Rita lelisi batu Rita pesi batu pasi Rita salsi batu ba live Rita tout ça là ce n'était même pas vrai pour nini batu balinga ko s'informer te batu balingi te donc so likambo ezali ko bato so si précipité baya kosala ba live so mutamati na live moko balobi ke ngala zande kwa songolo ngala zande kwa pakala ba moko bondimi na otela bino ka mwa partir mukie kaka bolanda po ezanda mbu déjà bolandaki après na otela bino sko réaction ya Rita Kimanga. Donc ça n'a rien à voir na makambo garçon na lobaki yango na biso pe bapandi sango toyebaka na ba information toujours ya nango nazaki tellement prudence parce que na yeba que Rita a ko réagir na makambo na ba live basalaki ba okele ma pour rien Rita za bien Rita za libomate a pe na dépression te Rita za très bien bona na mukie kaka Rita ola mama na sai mwana mukie mwana fakala donc c'est ça ko le ba ko tu musu so ma ko to ne mama na ya kufa kala Rita papa na ye azalaka na poto awa muta bengisa Rita na poto c'est son père papa na ye bota yebi ngai oyo kutala butanda ba Rita bakini bota yebi nga bote so to tuki Yves Mumbitu bote botanga wana inga mona na ba Rita vous comprenez papa na Rita azalaka muta bengisa Rita na poto za papa na ye dans oui makambo alobi atiki bote na ndako eza ya solo po abi atiki bote na ndako na bana ngo bakende bana Rita musu baza bana nti batanga bakasa kema so akema sebo batanga so alobi mo kila alobi atiki bango na ndako na poto na Rita papa na ye azalaka donc en bref vous avez l'exemple qui 2h du mat à sonner na singre et la dame l'a ouvert la première maison du mal bon mon bito premier ça dit facile na loi alors facile na salon la canapé la ngana ya zoli la makamsu mais le monsieur est venu à 2h du matin facile ça ya tomber na masanga na to ya ba whisky na bisu yo mta boyo so boya ni soni na zoli masina ki sasa soni abendi yo doki jona benda yo doki aka pona doki jona na ina mwina ngazoya na so tu jona to Yves mo na masina na vie na ye
photo qui Yves Mombi, tu vois ces photos là, il me connaît très bien les messieurs. Tout ce là, tu peux la masse na ida au colo na nga. Papa, Nimbi Sanga Sina Pozo Kesoye Kaka. Est-ce que déception du Bosso Rita Zoa, la vie n'a yé eza beauté? Nga ko bakasi wana te. Donc mwasi wana, enga na moni mwasi wana, mwasi nga na mona ki wana, ito nga. Voilà, bomo boyoki ndeko wana lobi ntango bato bamati na balive basali balive ke Rita be liboma ndeko wana amataki alobi makambo somo alobi somo eza nango na video na nga mosusu wana donc alobaki me ye wana Rita azongi poto na minute oyo Rita ana poto ana bana na ye naotiela bino sikoyo réaction ya Rita Kimanga wana cameraman na ye oyo azwaki ye video wana na Congo me sikoyo naotiela bino makambo Rita alobi kobanda na video wana nyonso eza Rita moto oloba azorépondre azoloba en tout cas réagir tosalaka très attention biso bapandisa yango naloba yango toujours na bémission na nga ebele toyaka na bainformation ya bien mpo na baninga soki oyebi likambo te totiaka basupposition boye eza bien te tozobebisela baninga réputation je pense que yango wana azongi mpe noki mpo ezala te ke non bapande su sango makasi namonaki ata place moko ya démence a Rita te ezaka moto osala foli na ye asi retrouve na quartier na ye na Congo alongoli mapapa asali video abini nguluma Rita binaka ne na bavideo ne nyonso Rita binaka na ye. Communauté congolaise, nous devons changer. On doit changer, c'est pas bien. Mais on tient nos vidéos, aux nouveaux abonnés, s'abonner, bolanda vidéo, na souka kaka. Mon cordon. Christopher. Très bien, mon Christopher à moi. Il faut zorer des nazali. Zorer ma kolongulu. Zorer na couper et à plage. Et l'obisa mukili. On dit l'obisa mukili. C'est là mon bon moment ta sac vidéo ana. Ben on qui pétait. Ils arrêtent qui manga one love. Et on a le monde ba kiper. L'obisa na baba. Vous comprenez? Tous ensemble. On a mis pour la question moi dans la classe. Donc tout le monde a dit. Vidéo le bisi baba avec Christopher na psychoti. Et puis on a baba oloba. Na pia on va sujet pour aller ça ba na bango. Ka sara YouTube na sa TikTok te. On a pesi ba mon sujet. Ba compte mo ba 20 €, 30 €. Parce que là-bas ba ko sali d'elle. Tout ça ensemble Christopher one love. Mon vidéo no filma kinga. Elles ont ça on est dans Tinda. Et ça l'impact, et ça l'épée. Comprendre que je suis dans ces pays. One love toujours tous ensemble. Merci. Guli mama ya bana. Oui, nazonga kiliona, comment kiliona tongo na lal na ucho la muka. Je suis pas toute seule, je suis avec ma fille chérie Lila. La star. Oh, Damien, hein. Mambeto. McDo, hein? Non, moi t'amener. Comment je McDo? Moi je McDo, hein? Un menu là. Non. Manger. Et là. En fait, tu sais quoi? Quand j'étais payé là, j'ai fait la vidéo. Ils m'ont dit je suis folle. Je suis devenue folle au Congo. Quelle vidéo? Ma vidéo que j'étais en train de danser. Juste parce que tu danses, t'es folle. MDR. Et Congolais. Parce que j'étais pieds nus. Hein. J'étais pieds nus. Et ça m'a fait plaisir de marcher sous la terre là. Ah. Ils ont dit oh. Congolais. Liliane, c'est bon, hein? Les potatoes, tu aimes, hein? Pourquoi tu es comme ça? Eh, mais je t'aime, regarde.
Il a tout fini le sarga. Et bon, on va avoir des problèmes de sang. Non, 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 arrête. Non, c'est bon. Non, non. Non, pas question. Non, non. C'est interdit de pleurer, c'est interdit. Toi, c'est que les enfants, ils aiment manger. Toi, tu veux pas, tu manges ça. Après, ton caca, là, ça va devenir dur. Hein. Maintenant, toi, tu prends, tu caches, d'accord? Faut le cacher. Elles sont dures. La fille, ils ne sont pas mis les papiers mouchoirs. Si? Ils ont mis. Aujourd'hui, journée dodo. Ma fille, dis-moi, est-ce que si je suis folle, les folles mangent comme ça? Non. Ils mangent Tu dans- t'as vu encore? Non, non. En plus, c'est quelqu'un qui est bien, ils écrivent l'ingala. Tu sais, les Coréens, comme il n'y a pas beaucoup qui ont fait les mêmes études, hein, ils ne sont pas vraiment intelligents. Ils font toujours leur message en lingala. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Je sais pas, j'ai passé une frite, elle veut pas. Tu veux quoi? Je vois, il veut potatoes. Tiens, j'ai l'idée, potatoes. Eh, elle veut pas. What do you want? Vas-y, sers-toi comme tu veux. Alors. La vidéo, elle sera longue. Qui va regarder tout ça? T'es juste en train de manger. Hein. Voilà. Tu me regardes à te les manger. Ça va faire du bien, non? Les gens, ils sont fatigués. Attends. Assieds-toi convenablement, comme ça, je te donne. Voilà. Elle écoute, hein? Ouais. C'était ma trop bon. T'as vu les potatoes, ils ont changé? Mais j'aime pas comme ça. Ouais, ils ont aplati. C'est trop Ouais, fin. c'est sec aussi. Ça, j'ai fait les frites. T'as raison. Moi, je suis pas trop frite, moi. T'as fini? T'as vu une semaine de mon absence, hein? Comment tu es devenu arrimé? Ça là, je vais soigner ça aujourd'hui. Demain, ça part. Oh. 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 Les gens qui viennent m'insulter là. La sauce Titi. Mais pourquoi tu fais ça, Benita? Oui, son nez, ça lui gêne. Son nez. Ça me dégoûte. Ta sœur, ça va pas te dégoûter. Non, ça me dégoûte pas.
sais, depuis la grossesse de Néo, je suis fan de ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça fait longtemps, c'est 20 ans quand même. Hein. 21 ans. 21 maintenant. Moi, j'ai 21 ans maintenant. Quand il passe vite. Hein. Ça passe vite, ma chérie. Et toi, là, toi aussi, Yeah. tu vas devenir peut-être ministre. Hein. Oula. Pas dans mes projets. Quel est tes projets? Tu vas devenir qui? Chef de projet, manager de projet. Non! Oh! Mais non! Oh! Ah, Benita, pourquoi tu fais ça? Il y en a ici, maintenant. Ah, les sœurs, c'est toujours comme ça. C'est bizarre, cette hémorragie. Hein. Pourquoi tu as fait ça? Elle a fouillé, elle a fouillé. Elle a fouillé, elle a fouillé. Il allait voir ses frères, là. Va mettre le Néo là-bas. Il est fâché. Je dis... Oh, c'est qui doit être énervé, là? C'est qui doit être énervé? Elle est partie en pleurant. Elle est partie voir Néo. Personne t'a chassé, toi-même tu es parti, Lily. Oh, tu es fâché toi-même. Ouais, on va faire la mesquine devant Néo. Oh, Voilà. Déjà quoi, ils m'ont maltraité là-bas chez maman et ma grande sœur. T'as fait ta bêtise. moi, c'est le poulet, tu veux goûter? Non. T'aimes pas poulet? Non, j'aime pas. Soit c'est poulet. Je pense que c'est poisson. Moi, c'est poisson, j'aime les poissons. Moi, c'est poulet. Tu veux pas goûter poulet? Moi, poulet, viande, je suis pas fan. Je suis trop légumes et poisson. Poulet, c'est le meilleur. Ouais. Poisson, j'ai goûté, j'ai acheté poisson aussi, mais poulet, c'est le meilleur. Les enfants ici, ils aiment beaucoup le poulet. Ah bon? Quand on dit c'est les... Demain, je vais faire du chip. Comme aujourd'hui, on a mangé McDo. Demain, on va manger du chip. Chip au poulet. Ah, ok, très bien. Je vais faire du chip au poisson. Mais t'as acheté quoi là? T'as acheté de la chicken? Oh. Au bled. La chicken au bled. Le truc un peu, même si c'est dans un sachet, c'est un peu blanc et c'est un peu... C'est quoi ça? C'est les sésame. Je sais c'est comme dans les croissants ici dans la boulangerie. Ça, hein. Mais ça, c'est quand c'est... C'est écrasé? Là, c'est pas écrasé. Là, c'est écrasé. Les vacances, là, j'ai même pas fait des courses. Ça, c'est mes gars qui m'ont aidé. Ils m'ont acheté ça. C'est triste. J'ai rien acheté vraiment moi-même. Ou bien une sœur ou une cousine. Personne. C'est les garçons qui m'ont aidé. Bolandi bino moko. Ki Rita liboma te, Rita beli liboma te. Alors, na tielaki bino ka mwa parti wana ni bandeli. Mais non zongisela bino ngo na suka po bolanda ngo bien mwa parti wana mutu ayebi nda kosala déclaration ma ayebi na ye ke makambo oloba eza lokuta. Yango wana nyonso yaka na réseaux sociaux fo kondima ngo kaka te. So Rita ayaki koloba boye te ke bajour akote no ndako bavideo elinga ekende ezongika mpona kolakisa ke abeli liboma. Liboma eza grave. Liboma eza grave. Koakize mutu bongo eza grave. Koya mpe kosalela mutu faux témoignage eza mpe grave. Totamizaka bainformation. Nakozongisela bino video wana bolanda yango. O garçon na ye koloba makambo mpenza na baconfirmation nyonso. Tondima ngo ndeni po Rita aza bien. Ye wana asali mpe live na ye kitoko eleki bien. Tobanga makambo mokili eza episode tobanga makambo totikoya okusela bato makambo na bainternet mpoka bayoka mpo batalo eza bien te. Mwana mwasi bato aza bien asalaki bezi na ye esimbi mpe eza mpe foli te po ate ebele batiaka aovoyage nzela makolo aotia parcours na ye
Yazobi na kilote na ye na makolongu na ye, elle est naturelle, elle est comme ça, elle n'est pas complexée. Botika bino nde bokomisa Rita complexée, mais elle n'est pas complexée. Non tina bino ka po boka lukuta garçon wana. Na boya ko tongo na début bolinge bo bae, na sele bino na Rita après nous on bino garçon wana. Mais oza nouveau la chaîne nanga zani la NG officielle aka ne la chou ne la cœur ne la love ne l'amour comment ça n'a été ko s'abonner cliquer cloche à notification aimer vidéo commenter partager awa boza na information sur chaque jour à tout moment ba ya ka ko ça te ba inventer la batu makambuti toza sérieux ce qui information to yebi te chaka si et seulement si conditionnel toujours pour nous protéger la réputation ya batu même ya biso moko crédibilité na biso ezalaka toujours très important bolanda tonton wana nga na ozonga esusu te bamba lokuta me boyoka yango quand même Rita sukisi bango bolanda ye nga napesi bino déjà babisu nakina d'abord que Rita aolela mama na Rita mama na sika mwana muki Rita mama na kufa kala donc c'est à chaque fois les là-bas la tu mususu mama kulu to ne mama na ya kufa kala Rita papa na ye azalaka na poto awa muta bengisa Rita na poto c'est son père. Papa na ye bote ayebi ngai bote kokutala bote andaka Rita bakende kini bote ayebi nga bote so to tulike Yves Mombitu bote botanga wana nga mona nga ndaka Rita. Vous comprenez? Papa na Rita azalaka muta bengisa Rita na poto eza papa na ye. Donc makambo bote na ndako eza ya solo. Obi? Makambo alobi atiki bote na ndako eza ya solo po abi atiki bote na ndako na bana. Na bana ngo bakende ni bana Rita msuba za bana niki batanga bakasa ke bana akile bana sebo batanga so aloni bango classe alobi atiki bango na ndako na poto na bote ni Rita papa na ye azalaka wa donc nenga za wana boye na ebite mikolo na mona resu te na ebite na kenda su to ponga mama musala butu et tout ça ko la muka mo ba 17h na ebite donc nouvelle qui arrive qui ça na ebite. Mais la configure à Kiro, maman a koufi, ça veut pas non, muto maman a koufi à Rosa Bongote. Maman a tika koufi. Babi maman a koufi, babi avec yemo ko pédant ça ba live que maman a koufi na petit pas ne mo pas bo ba. Ba connaissance, est-ce que pensa mutu pensa ata maman kulu na koufi de konanga. Est-ce que yo ke mata? Maman kulu na ye a koufi maman kulu na ye mais maman Rita atika Rita na bota kate na vie na ye. C'est la raison pour laquelle papa na ye a bengisa na poto parce que papa na maman ba kabona ka. Papa na ye a poto de ba poto akala ba 82 ba 83. Surtout maman qui moi si na ye on a bota moi na kufi, non moi je dois récupérer ma fille, c'est la raison pour laquelle Rita a poto kala. Aya poto kala donc aya mutabengisa papa na za la kasoro na lokota ba stin awa za lokota ba stin Rita afana na Charles de Sion Rita afana na Aubervilliers Rita afana pembeni na nganda zo ngaka na ndaka Rita donc na Rita très bien na ba ank na ba ne tout wana banzongo tout na bango bana ne tout ba ebi ngaso ba na tonton ya sikoyo tonton Yves nzanya loba ese analoba ese loba na ba réaction Rita zo sala makambo Rita osala bino so réaction na bino eza nini po bino boza boyebi ye bwa bandeko na ye na mona ye na kenda na ndako ne bandeko na nga na fanda abenganga yo doza ndeko na ye ndeko te ya famille mais ndeko te kabaka la poto to koli na poto zo mani ci famille mais c'est pas que nga za ngana ya so mukongo et tout ça badi tout ça mais c'est la famille nga abenganga na ndako na kenda na ndako na ye ta makabana mobali na ye na kenda ndako na ye on a parlé ce que la fille la passe ce n'est pas tout à fait normal moi je lui dis comme ça en face abengi nga tosolanga na ye azolela makamsu mais le monsieur est venu à 2h du matin fallait que tomela masanga na tolia ba whisky na biso yo muto aboyi yo so boboya ni so nena azokili mwasi na kisasa to nena abendi yo doki Joana benda ye doki ayaka pona doki Joana na ibina moni nga zoya na so botri Joana botinge Yves Mo na massa na ave na ye so botinge Yves Mombitu bo se photo là il me connaît très très bien les messieurs to so la te pona massa na ita mokolo na nga papa Yves nimbi sanga sina pozo keso ye kaka
Est-ce que déception du bosso Rita Zoa, la vie na ye, eza beauté? Kasi yo nga ko papa swana te. Donc namoni mwasi wana, enga namoni mwasi wana, mwasi nga namona ki wana, Rita nga na yebi banda 2009 to fandaki na ye. NMO na yebu abengi nga na téléphone sur la Yves na bien et tout ça non attends moi je passe à la maison comme ça ba téléphone be bien téléphone mona yo fara na koma na ndako pe bazili babu ala me ba damas na ya ti damas pe to dame ba bouteille à whisky pe likola besa mba pa yamba nga na bien nous avons appelé mutu nanga ba bouteille pa whisky buto ba e la Berita obi na ali pe na bo ba mai pe no matin na okina na su parler na facer kaka mon bito po mais ça te facer na yo avec la façon dans un salon, la canapé, et tout ça, c'est bon. Mais le monsieur est venu à 2h du matin, 2h du mat, à sonner dans Sengre, et la dame l'a ouvert la porte. Mais toi, tu es malade. Après, Fungo Lele peut supporte, mais non. Il y a quelque chose. Pardon. Bosunga ya zana bana, za mama bana, mambo ça les a bien téta mambo. Il y a bébé moi si wana ngana bana yebu on a lo ba wana bo so da yebu so na ba ke il va ba veri na bana yo au sala c'est pas normal et le monsieur quand il est venu quand il rentre à la maison avant de partir il prend sa fille à mener dans la cuisine lo ba sala moi na éviter na vérité c'est normalité pardon so wana avant kende azora mwana na ye a continuer na ba salle de la cuisine o asala kana mwana wana eye ngala ba photo mwana na ye ba donc voilà c'est ma famille moi je sais pas si ça comme ça on a matière sala ngo papa beauté so mobali wana donc wasala mwasi wana ona ba na bino lelo tozaka na France awa et pour comprendre mobali na wasala mwasi c'est pas normal ça na eloko moko mwasi wana quand tu arrives bukabana mwasi wewe otala mwasi na musu so soni moi ça m'a pas okangelo motema so soni ka ngiri afungoli porte oui pe ari a costa ndako wana amona ngai le monsieur amona ngai aki wa mazu wa moko boye asi wa ngana mwasi ya mobali ya mwasi nae donc du coup ya kana était là c'est fois aller pour passer à l'omoni t-shirt atkai na débarder pas la kisanga comme quoi que ngai nde o parler na quoi faut comprendre toi des âges moko donc du coup nga c'est lui qui me colonne nga ni o ni i ni na monieti mais ti afani ka moni ke moi c'est pas occupé au fani na moi ça occupé ba mingité azui mwana na ye a koti na ye na sada na cuisine ba c'est so ba na c'est na moi ne kuna ya bimi asonsi le monde nga si ya akiti akei na ba 2h 3h du matin aki nga na tuni la dame nga bi mais amona mwasi malela c'est pas la mwana na krakaka mwana na po mwana lela bo fa na 4h 5h 6h du temps lela neti na krakaka mwana mérite c'est pas normal parce que dans mutu maro ya bokabona na ye aye so nga akabona mwana na misu na yo so ba bisou so c'est ba kala na misu na yo et il part comment faire mwana akendra na mwana na salle de bain to la cuisine akase so bikile so ni le so na mwana mais yo ibite wa sala na mwana yo to tsika na mwana c'est pas donc moi c'est nenga zawana boye wa nenga zawana boye qui le bon Dieu a sa les grâce na loba na ye na bana ote nenga bana mo neza solo nga mais non toi qui es malade toi c'est pas non c'est tout le ça bien mais comment que yo mo zo maka mususu mais so mo mutango jowana asala mo so likambo boye mais to asala mo so likambo mo boye so asala likambo mo boye moi so na za bana 5 ah mama bana besoin na yi soki asala mo so likambo mo boye na matière po jona moninga ba bolo bana ngata yebi nga c'est mon petit d'abord et puis on a peut-être bosse akolo bana ngata boye pour la moi même c'est pas normal comment ozola bana na yo et ça fait mal tout le monde moi si mo bana ki mobali mo zo manipuler après la bande ba ça la ma passe na motema quoi parce que on tabele na doki abene doki akenda kende libela abende doka kenda kende mais bada ce jour là la mona il y a quelque chose qui ne marche pas parce que la bonne ça kana tini ba moni kuna fulu ata makolo muselinga pasi na mero benga ika sikoyo na benga téléphone à fixe ba kata téléphone à fixe ya souté na benga na portable na ye il équité na benga na WhatsApp et à na ligne donc ça n'a pas c'est mon na matière on parce qu'est-ce qui se passe ce soir ata makolo muna kini et tout ça na éviter mobali wana ayaki batu bolimbisanga batu bazoka obaya poto so si masone bolimbisanga mais mibale bazona simo aye
amoni ye mwasi aza na kasa na kobendeka soki atie mpe na nzoloko soki atie na ndenge nini soki bolingo wana eza normalité mobali wana mais naokita na nga soki asali mwasi wana mabe Rita na bana 5 aza mama na bana Rita bundi mobali ne atie na bana 4 akane na prison Rita kesi mbule bele abokolaka bana ye moko parce que toujours à moté parce que moi c'est la moté parce que ma bé tout se paye ici-bas tout se paye ici pour ça qu'on les la main so na ala masa na Rita masa na ngato ida na karawa ngeli petite sœur na ngi sambala 200 sambala na fait du monde na ya ba il 100 balles a senga ngati am na benga Rita la juste ko na so 100 balles na c'est ma petite donc c'est nga passe na moto mais ye mo bal na sala moi c'est na mabe toza kakawa toza na pariawa un jour boyoka sango toza kakawa po eza normalité eza emata redi eza normalité et Rita tela na bana 4 mobile na ya kota plus na bana 4 Rita jamais passé la dépression jamais passé la bisoberia marque Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.